Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Naba opito na ba inauguration. Maman a gagné. Maman ni maman. Maman Olive Lembe Kabila. Anapewa Nema. Amapewa Nema. Maman social. Mama waro. Mungu akubariki mama, asante sana. Asante sana. Asante bwana. Bwana mama asante mama. Asante mama. Mama njoo mama. Mama njoo mama. Siko gagné match nini? Ti kasi a gagné match. OK poto ba refoulé yo. Mama memi na Dubai. Alongoli na soni wana. Susi wana elongwe. Susi wana elongwe. Ozongi kina nazongi ntiasa na ntunga ya poto. Na lali na ba condition esengeli. Moi mukepe. Moi papa. Tokenda na orphelinat. Tokenda kina omona ite ba biloko plein na ba enveloppe na tika eguna. Na ya orphelinat mibande bavanda kaka boye. Batala mutuka oyeye na kati na yango Pasteur Lite ya Kanda akiti kokita kiti lokola ye azalaka porteur ya message ya mama wawao. Mama ni mama Olive Lembe Kabila abandi koyemba na bana oyo kolakisa bango babolamu ya mama motema malamu, mama ya bakongole nyoso atindi nzembo mama Olive mama Olive Kabila nzambe Pasteur Lite Akanda ayaki maboko pamba te bino moko boyebi après avoir kozala visiter na mama Olive Lembe Kabila oyo basalaki voyage na Dubai esengo wana bapesaki pa mama Olive ya lobi il faut yepe a partager yango ayeko partager yango na bana oyo bademini vedie ya orphelinat amemeli bango basaki ya loso ba mafuta pe biloko ya ndenge na ndenge bokanisi esili ten bota l'enveloppe ya kaki eboya nango franc congolais kota na kati eza na dollar oyo azote pa mama Olive yoke sengo na yaki lelo ko kabola oyo nazwaki ndenge nakoli na famille ya pasi na yebi pasi ndenge zalaka na yebi ninga koyokela batu mawa na baki te na uti voyage na mama munene mama oyo ayebani Congo mobimba tous les 4 coins pe libanda mboka soko kutani na ye ekoleka na pamba te nde na lobaki te na oya moke mama pesi ngai action de grâce na ngai na ya kotikela bana bitike nde na yaki kotika enveloppe na ngai epa ya bana bitike ba ofele. En tout cas tika na yebisa bino geste Pasteur Lite ya Kanda sali ezate ke a hérité ngo pa ba parents biologiques na ye luvunu azi yango pa mama Olive Lembe Kabila po mama Olive Lembe esika nyoso alekaka atikaka sourire akabaka atalaka elongite apesaka atalaka kolote Lite ya Kanda a observé alobi geste onayiba yango yepe aye kwambwatele pa kosala geste oyo en tout cas makambo boye esengeli ko betela ngo maboko Oko ndimaka mukoleza linde kona ngai. Nandimaka yo déjà. Esa te mutu abenga yo tomoni enveloppe claire de te. Super. Essentiel na pesi. Maman Olive a gagné. Maman tala na kosa yo te. Et pas maman Olive ozaka na. Ngai pa maman Olive nazabi kota. Poste na Sifa. Na Laurent Junior. Ngai sikoyo naza fils adoptif ya Liboma. Mwana to adopta abelaka mutu. C'est-à-dire poste na ngeye banaka te. Soko sali des autres na coin moko pona maman ngane na koya kogangela yo. OK. Papa. Mais moi nous mutu Liboma jamais ko pese mbongo si mbongo yo pesa banani transport po ba komona ngote te. Wana Liboma silaka. Wana Liboma silaka. Oui si maman Olive ni Hollanda. Maman merci. Année zalaki difficile pona ngai. Kasi mama komisaki yango facile pona ngai. Mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative plus mobimba na présenter ba le meilleur na bino nyonso na obo salaki na 2022 bo lemba te bo continuer sur ko sala ngo na 2023 oyo bo sala ngo plus koleka vraiment ndenge bozo continuer ko sunga bosunga ndenge bo mesana bosani papa na papa na biso le Rais Joseph Kabila Kabange ye toko zangisa yete na ba autorité nyonso ya mboka sénateur en vie
tata pambola biso. Allez, bandeko na yo ya to baleki na. Bandeko na ngai siko. Merci à vous maman Olive Lembe pour votre soutien. À chaque fois les quand on comment on tracé kaka bilan il y a 2022, je pense qu'il est très bien. 2023 peso s'annoncer de Kitoko. Et annoncé déjà bien le quoi na côté ngo Kitoko et annoncé bien et ça déjà quoi annoncé quand on a début awa le 13 il y a mois oyo ndé na ko commander na kati ya Turquie na ngonga ya 8h. OK. Ndé na zo senga na bana Turquie nyonso. Ba Gaulois. Ce qui peut oza mutu ngambu kuno ko sepela po ya manga eza be problème te mais mingi na ebité ba Gaulois tata pambola bino le 13 on a kozala na kati ya Turquie HPR de tata pambola yo mwana elaka wana griffe na biso ya bana mboka oto lataka griffe HPR do na aussi ça bosandaki na tuna yo mutuna voyage ya Angola pour rataki. Oui, voyage Angola na rataki na zwaki lipapu mwana wana yo moko monine na lakeli générique wana ya yobe ezobeta lisusu te ezobeta te yo ba yisenga bokena ki Angola kutana na fi wana te ya nzoto lemba wana te nga za tamla te falo beta tu na boîte te papa o voyage ki nani siko Angola yo rataki po baba ozwaki visa to ba pesa te ba pesa nga visa te mais bazongisela ngai kasi yango na kene na ngo Dubai yango pe na okena ngo lisusu nzamba fongole ba Angola te souci angolais za lisusu te Angola na bosani yango c'est maintenant kene kisensu na place Angola. Merci beaucoup. Ouais, côté babina filé. Babina filé, côté maman Lombo. Ah Lombo ngata mona kisensu. Auta na pasi makasi Auta na pasi. Bon munoko bon lolendo bon pona. En États-Unis de maman. Ah maman Lombo. En États-Unis. C'est pambola yo. Tu n'as pas code pas Christian. Oh bon faut que ça tine la ngati ngana pas Christian to binemi. Po batu batani ngapi baloba pena o mobimba pas Christian. Ouais batu pas Christian. Oui. Ah tika bweko. Malo yoka. Batu pas Christian yango. Yango ko? Aspect. De liste ba boga. Batu ya moba comment le bana kugana Caleb. Tukebana. Aussi la carte électeur. Carte électeur na na zuité na kozwa. Quelle la CSI. Na yoki somo babi elongi kuna ezopesa mbilinga. Bongo biso batoto botama déjà mabe. Te ba o changer ka batu bilongi. Ba o pesa elongi ya ni mosi. Nga pesa nga spa vega. Na ebsio ki to ko mona bimina carte électeur no la so spa vega. Non, ça va. Yo kozwa spa na. Ngai na kozwa te ya ni mosi. Yani mosi za méchant na yo Baga za boga te te akomo bima boga. Aspect bongi. Oui bongi. Afrique du Sud. Merci. Nathan Fouta ça so sinto chité. Je dis merci à Fils Kinkela, merci à maman Nathalie Bassende. Voilà, je vous dis merci, on est pratiquement à la fin. Je dis merci à Coco Dema, merci à Nathan Kifuta, merci beaucoup à Fiston Bassende, FB International, agence à Solo. Merci pour notre soutien. Merci à Edith Marquis Beauty, produit qui toko ça aspect, maman Edith Marquis Beauty. Merci, on est toujours ensemble. Pasteur Teakanda, je ne sais pas si vous avez encore un message. Nasugiwana. Le bel stade était le 24. Le 24 juin, tous dans le stade des Martyrs. Denis les agnes ko sambela pour le stade. Biso poko mona stade siko ya solo. Yo poko ke sambela. Mais ba doit kufa susu. Théâtre salami makasi, c'est là le 24. Oui, le 24 juin. Zelo mona siko. Papa, c'est-à-dire le 24 juin et kozalande stade ya le padre moto ayambo. Les bande kono ya analyse ba ko ya pona mona bazana pe na oya héritier. Oui. Bakoya déjà kuna déjà masolo c'est là. Bakoya peut soutenir stade wana. Te ben filtré ba yate. Toi na posa na bango te ba trésor congolo bazali ba ko soutenir ba Charlie Prince bazali. Ba Marka House bazali. Muto nomanga kombo a Goldberg à YouTube. Oh ezande ma. Oh ya confirmant que ngane na pandi bango. Po Marka House pe bane ko bunda na banga zuko kolonga bango te. Mais to ngana ye na beti li kofi na mesa tant. Match esili. Tata Pambola biso. Merci Lité Akanda, merci Nathan Kifuta, Gauthier Ké. Nathan Kifuta. Tata Pambola yo. Je vous dis merci. On se retrouve très prochainement un nouveau numéro. Bye. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées. FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence,
FB International. FB Business et pas Fisto Basende. Alors, j'ai besoin que tu Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima na yebi lisungia moto eza ndevani te ata eumeli na zozela tunanga pona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali kopangu sango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te musika na yo nakotika te
bosingo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikia na ngai eza na yo oh assurance na ngai eza na yo oh maya bomboye eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a zali. Narobangé l'autre côté. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobangelo kote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele akusala mosantu elikizali Yesu Masiya ya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete omongai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatan bona nini otikinga Eli Eli
ngai te. Oh, kotika ngate yawe. Nakoma sija humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Ata basi nasalela yo ngolo nanga kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika ngape lokola Jacob utetoyina te ngolo nanga kino nalonga etumba oyo tokotana te sokopamboli ngai te nakotielemisa moyeyo lisusu lokola Josue telemisa moyeyo moye koleka te soki nanolongisi ngai simona loboko yo papa simona loboko yo nokiza mvule yo Jésus de Nazareth nokiza mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole batama pona monake mwanzambe papa soki nazwi ngolu permetanga namonata monkongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobale pona monake mono sabaote yo sabaote yo amba yude yo amba yude yo pandanjile yo esungandile yo mbote yo Alléluia amen Alléluia amen kolobaki osanza mbolingaka badefi jusqu'à quand Seigneur lève-toi mon Jésus de Nazareth toi qui nous secours Sabaoth lève-toi mon Dieu Alléluia Alléluia Zamba solo pa bomoi nanga Jésus de Nazareth. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Basene, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors Maringa 72
Septande, FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. Ça sauce na Kasavubu na maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.